Ile kelama Isali mami buhebele Olelo ye bandite Esengo pesa etondi biso kati ya mitema bandeko balandi avo mu télévision ya kozala lisusu liboso ya ba etando na bino mokolo malelo kati na émission na bino esika wapi toyaka lisusu kozwa bososoli ya koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi bomo mesano pe topesi bino lisusu ba mbote ya mingi na bisika nyonso ye bozwami tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo malelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa tukumi bale na mitano e bandeli ya bopemi na biso ya sambo kaka na sanza ya minei eleko ya yambo ya mvulante te mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo oyo wapi to balisaka yango na manaka bapaya na tina ya bososoli ya malonga ekoka bongo kozala ndeli susu mokolo malelo kati na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 9 janvier 2022 solo bandeko balandi ya mu télévision tokotalisaka bino manaka na biso ete na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba elongo na bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tuku libwana moko na kati ya mobu basanza zomi na misato pe bileko mitano wana bolaibo manaka na biso na kati ya calendrier africain sotant tokolandaka émission mokolo malelo tosalaka makasi ya kosimba pe koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo tosukaka biso na bino wana tese na kotalisa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na tina ya kotombela na bino ba mbotama elamu bino babotami nyonso ya mokolo malelo na bisika nyonso yebozwami totombeli na bino ba mbotama elamu ba mutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela ka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino atina ete boko kisa maibosila koyana yango na mokili na bino pe lisusu bayebo kosepela totombela bino bambotama elamu na Vom télévision boyeba kaka na kobenga biso na ba numéro zali bongo affiché na cette tando Vom télévision avant 48 heures manaka na bino ekota tokoyamba yango pe tokotombela na bino bambotama elamu bomo mesano lokola tosalaka epai ya bandeko nyonso bandeko bandi Vom télévision tokozwaka moko ya biso liteya na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour tolanda elima oyo lisusu babongiseli biso pona mokolo malelo biso na bino tokokutana na sima na yango réalité siko nazeli match lobi match ebetami papa mayanga soki na bosani te atiaka 2 to 3 bi place nazalaka bisengo na ngai ya makasi na lobi seka betaka na kisite abetaka na mapamboli ya baboti foko tosa baboti nga peler na okola na osomba sapato ya pembe na kolata lokola ye nga pe na kosomba vewe nga pe na koluka mapamboli epambama na ngai balongo nke papa mayanga mako azosala mosala moko sanke yepa yebake oyo azosala likambo pembeni papa mayanga na uti classe na ye entraînement ya léopard na komi wana nazotala bango baza kosentraîne nini siko na bandi kotanga yambo nanu mpona vijana don ekososolake na mokili soko ozosala likambo moko ya makasi ya tina miso ya bato nyonso ekozala vers yo donc vite akobeta na vijana mais miso ya vijana nyonso ezali epai ya papa mayanga donc papa mayanga maku na mokolo yango bakandi ye bakokangisa ye 3 joueurs na mbala moko mais siko papa mayanga na mapamboli azwi nango na maloba ya mama nzambe azala na yo abriller makasi 3 joueurs wana bamonani te acheche bango babi donc abimisi bakapasité ya makasi liboso ya baadversaire elingi koloba na mokili ata banguna batandami kobanga te na nguya tata mokili fonce bango okokokisa oyo yango wana botuna kangai
même fumukusu bina tabazo lobo banguna basali ngabi mais papa mayanga foncerka acha babi pona nini aluka ki azala alors balongoke papa mayanga ne ko tala entraînement ya léopard bona yebaki bazako ebisa biso ke kemba dingaka physique te siko ekomi bayebisi bango basotaka ballon de gauche à droite et de droite à gauche papa mayanga ndenga zo salango entraîneur mbala moko aye oh mayanga toujours meilleur matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision matono mingi na régie na kochela biso élément ou basili kochela biso kasi tango nosto lobaka na bino Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongeli ngikoloba nyonso ya maito kochela kabino na kati ya etando ya bonsomi ya kanatina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi po elongola bino lisusu na kati ya boyinga oyo bozali na yango yango tolobaka tango nyonso soki tolandi tozwaka ya motuya oyo ebimi na mai tosili kotala pe botikala katango so brancher na chaîne na bino Vom Télévision pona nzela na yango ekolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili matondo na biso ekozonga katango nyonso epai ya nesongi ya nzila mfumu kusonki ya muzana pana na Angola moko bimisala ya mfumu kimbangu molakisi ya baindo tozongisa lisusu matondo na banengo akialaki kozongisa lisusu matondo na banganga ngunza nyonso ya mfumu kimbangu pona nini te kozongisa matondo na bino banso balandi ya Vom Télévision na molongo na bisika nyonso iye bozwami soki bosepelaki na biso tozongisa matondo na tata Futila mayunga kuna na sima ya kamera elongo na tata Ntimba masoma pona nini te kuna teni ya montage tolaki bongo lisusu na nkumungala 9 lumière bozibiso na sima ya ngonga to simba peto eba ete mokolo malelo konso tukumi bale na mitano sanza ya minei ebandeli ya bopemi ya sambo eleko na biso kaka eleko ya mvula ntete to pe bongo eleko ya yambo mobu monkama na tuku misato na misato lisusu totombeli na bino kimia fumu kimbango kati ya mabota biso na bino tukutani na ikolo mizaliko ya botikala mala Malaka ya baindo kalamu ya Afrika Malaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite